Moi, coupure moko, il y a l'outil qui bolimbi sabiso vraiment bino bozaki connecté Nzambe apambola bino ba numéro ezali wana benga biso tozali koleka en direct loko nini yo zali kokanisa pona diaspora ya kisensu message nini yo ko kopesa parce que makambo ezali ebele oyo tozomona même na commune misusu bazo s'organiser okomona diaspora ya libanda bazali kosunga pe basali ba structure moko na kati ya commune na bango nini oyo ko ikoloba pona bandeko na biso o bazali libanda wana sujet liboso ya diaspora est-ce que tozali invité na biso idée wana idée nini impact nini oyo diaspora ko kozana nango pour la commune là-bas. Bon, écoutez, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'abord qu'on a prise de conscience parce que nous tous ce c'est là il y a un outil wapi, puis à aucun wapi. Celui qui est qu'on s'identifie comme tel et qu'on a facile de renforcer notre côté. Mais le coup là aussi milieu bi, mais il y a un tel de ça qui s'est sauté. Au tel qui s'est sauté, je bats tout le sauté dans le tout dans le qui s'est sauté tellement. Seulement la prise de conscience, na l'obéli, na changement de mentalité, na une pierre de construction on les a dans comme idée, nous ont lancé pour que les groupes basés dans la guise bayo kamindela na yo bango so basanga na idée non pour faire avancer les choses et ça va idée mo konzamboka pour na kobongisa pointo non pour na kobongisa esika yo uteli ezosenga toza la député ezosenga toza la mandataire toza la ministre toza encore président de la république ezosenga kaka conscience pe volonté ngai soki na yebi ke na net na zabu na yebi na uti na masina mais avant na ke kotonga na bandala avant na ke kotonga na wapi mais il faut la charité de l'homme commence par soi-même. Il faut la structure, la base. Pour placer dans la outil, les baïbins malades. Bandal, pour bandal, les alliés placés dans la communauté. Bandal, oui, certes, n'a pas fait dans la bandal, n'a pas fait dans la kitambo, mais ils allaient s'y ils allaient fief dans l'IT. Ils allaient s'y la quoi identifier comme tel té. Baïbin origine dans la té. N'a yé comme il y a, mais n'a zaï no paya. Mais surtout n'a zan a valeur, il y a place dans l'outil. Na yebi ki awa et pas solo et pas pakala awa zali pas banani boy na koyeba lolongo ka na s'approcher pour na yeba ko changer mentalité ya ba bana même auto zobota na kata commune ya Kisensu et c'est même to changer ma mentalité batika kuluna batika muyibi batika makamare pour na au développement ya commune Kisensu ba na Kisensu basangana. Merci beaucoup. Micro ezali na bino bato bozali na ndako zolanda biso benga biso na numéro ezali wana opesa idée na yo conseil yo opesa pona bandeko yo babosana babima bakenda libanda babosana commune na bango babosana commune isika bazali kovanda idée nini oyo yo kozala nango contribuer nango pesa penser na yo makanisi na yo est-ce que ezali libaku malamu yo botami famille na yo ezali na kati na Kisensu mais okamati o changer commune okimi otiki bandeko na yo vraiment tozali kosenga apport na yo esengeli biso nyonso bana ya diaspora totelema tosangana ba idée ya malamu mpona koyeba kosunga commune na biso ya kitoko otobengi Kisensu yango zane sema koloba nazali Kisensu ata ba problème ezali biso ka nde muto kobongisa Kisensu na biso ezali kaka yo na ngai nde muto kobongisa Kisensu eze sengote ya ko changer commune ya problème ezali mona lemba mais tandis que za mona Kisensu ezala ba tusu kutu ba ke aza mwa matete po matete na Kisensu kangami ya ko ba te kazali mona ya Kisensu ya ko ba te ndana za matete biso tozaka na côté ya matete na ba biso zali boni alota na mon quartier mongo et pourtant ndanu baza kutu esika mon côté mais azo ko ka solo po suku ba Kisensu ba bon ko tozaki très bas to na se tant to ko kola biso to ndo ba tozaba na des bonhommes mais bana bobosa na ke des bonhommes ezali quartier des bonhommes ezali place one ezali dingi quartier na biso ezali dingi bozana commune Kisensu ya commune Kisensu na quartier dingi ah oui to beka ko toujours des bonhommes ba to ko kima ko beka kombo dingi mais OK to zali bana ya Kisensu na kati ya dingi zala na fierté wana ya pondima on a nous zali mais maintenant ezala ka défier belé
tant aux porteurs comme Yakisensu et ça va défier belé autre que le lelo bato batinda qui ba message tout voilà ba lobela qui problème il y a kuluna peu problème il y a coupure il y a électricité manque d'électricité peut à kuluna et mati mingi aux si je trouve lobela sur insécurité nakati il y a Kisensu bato belé bazali ko boto la bango biloko de komo ka lobi papa tant vous avez que lobela biso parce que na 5 heures bandi ko kangaye bato ba bimaka 5 heures pour que le musala ba komi la difficulté makasi pour la nini ba kuluna bazali ko kanga bango donc to lobela juste soko kiti nzela ya 16e rue au côté maintenant qui sert sur la dingi wana molili na kati wana souciate pe ezate to senga ba konzamboka boka bisa souciate côté wana ezali na ba kuluna bazali ko combattre bato attaque monsieur Nzambe eloni rolo ba pona phénomène ya insécurité na Kisensu. Bon, insécurité ezuka ka Kisensu te même esika yo to utipe na masina insécurité zali makasi we ba ngote mokonzi ya moka pena ba konzinyo surtout ba stravaka na yo bazali ko bunda na mona kasa qui mise en place ya général ya sika ou talibo mambi ma police ye a jusqu'au mokano ya ko kanga pe ko panisa bande koloso ba yi ko sala kulunga pour la police et sécurité je crois mbela to zeli ko sala déjà les ali moko ya arme ou biso to ko utiliser pour la course sa kuluna na mona eloko musu pe sécurité to bisa ba jeune boye kuluna ko si la soki biso ba parents biso ba boti parce que le temps ça la kuluna wana azali neki na yo mwana kasi na yo azali mambabli grand frère na yo azali peut-être cousin na yo mais esengeli oyo banani ko dénoncer moto azali kosala kuluna et kosala ete kuluna ekita surtout na ba milieu comme Riyad ba milieu moko très reculé ba milieu wana ezosenga plus beaucoup neti yo moto na Nzambe molobeli ya bana Kisensu okukozwa courage wana kokota na mapango kokonsatize ba jeune kosala lisanga ya ba jeune kolobela bango na tina na beni oyo bango bazwi ya kosimba machete ozobanza ete ngai na yo tozali bana ya série 7 8 toyebi ke biso to tokolaki biloko ya machete tozalaki na yango te tokoli na yango te donc bana oyo babandi na 2000 mata nde bango basimba machete bana wana bazali banani bazali bana biso toboti baza baleki na biso baza bakousin na biso bazali bana ya bandeko na biso mpe ya basi esengeli biso diaspora tosala approche moko ezali kokonscientiser bango batopusa bango pembeni kolobela bango mpo baye bakotika machete. Merci beaucoup yo ozolanda biso esika ozali benga biso soki insécurité ezali na point oyo ezali na Kisensu benga biso partage biso bakonzi bazali kolanda biso mpe bakoyeba nini oyo esengeli basala oyo ezali kosenga tozali kosenga epai na bakonzi vraiment na Kisensu basusiate ezali mokie tozosenga bandeko ebele balobaki esengeli bakonzi batala eloko oyo batindela biso basalela biso basusiate ebele pour kosécuriser biso eloko mibale mpe toza kosenga na bakonzi ya mboka bayeba na korédike lisusu bapolisier oyo bazali kosala na basusiate tomoni bamituka na bamoto yango ezali bien sécurisé ke bato yango tozali kosenga esengeli bakonzi bayeba na korédike policier aza wana te mpona ayeba na kobatela mituka aza wana te mpo abatela bamoto mais aza mpona abatela milimo na bato yango wana esengeli vraiment bakonzi bana korédike lisusu polisi na biso bazala proche na population mpona kointervenir na moment favorable. Est-ce que ndeko monsieur Nzambe moko ya bakozi nini ezosala ke bilenge bakoma bakuluna? Oui, ya solo atende boto lisusu moko ya bana Kisensu oyo beloko moko oyo ezali kobattre na kati ya mboka na biso etali na lobelisi ya sécurité ezali kambo esili Kisensu te esimba bilenge nyonso ezali très reculé. Non kasi non nayebi spécial te émission oyo ezalaka bongo spécial ya Kisensu nazolobela kaka te kaka tiang non nazolobela Kisensu parce que toza na mission ya Kisensu mais to ba ete sécurité simika Kisensu te esili bisika nyonso comme tu linga lelo to ko sala pour na nini to silisa cause nini voilà cause numéro 1 ezali bobola pauvreté
nzala je crois que la kisensu nde pauvreté za mais pour yango sere to so ngane wana mando ke zaka na kisensu te Plusieurs communes les salles, milliers aux alliés très équilibrés, notre sous au côté en milliers les très bas, au côté des alliés makasi. Nous montons aussi ma machette à botte là pour azomer moi ma coquette pour suma lipa, assumer après moi as indépendant sur le plan financier. Donc sur la canisse déjà manque à travail. Manque à faire. Donc nous sommes passer ça la responsabilité monnaie. Et c'est vrai que tout la sala à battre côté là, mais c'est une carte à côté na biso tout le monde à part moko les communes aux gens la canisse au sala cabine au financier. Aux gens la canisse na biso tout ba côté ka pétrole. Au côté ka pétrole, ba jeune lolo ba ligne ko sala beaucoup on a été. Et comme il commerce le côté ka pétrole. Et comme il commerce je la connais que ça tant sous moi on a dit ça on a tika pétrole qui oui les alliés système oh les ekufa il mon a sous barabara qui ngolongolo et ça c'est parce que je la commis cultiver a commis le téléphone a commis le niveau quoi à cause de technologie voilà ba valeur rouane c'est les zonga ko financer ba gère ba na moment wasi moi boutique moi ligari ya muke ba traiter la bourrette voilà auto-entrepreneur bateka boudin basala ba cirage bakozala plus autonomie sur le plan financier. Gouvernement azali ko sunga bango te est-ce que to sunga to tsa no so na nzela gouvernement tri papa to tina mikili ya poto gouvernement tenda ko ya ko yebisa yo tika kulina na peso musala tango musala ezali te bino selo ko sala bisu bakambi ba autres ezali ba leader d'opinion ba oza matele misi liboso et singa na bisu to na ba structure le ko bisu maloba na bisu ko pas ya bakondi to organiser structure moko songolo to pakala to sala autofinancement to financer ba jeune wana d'abord un bon financement ezali sur le plan moral to ko tsa ba moral ya koyeba aux charge bazala ba responsable ozomona babungola ba boutique ya miki na lobeli kama koteka pétrole soko teka pétrole ki ngolongolo te tekata pétrole ya ba litre tekata essence na ba bidon ozoma bilo kwa ndenge wana soki oyebisi ba jeune ndenge wana ulakisi bango ndenge nini basambela ndenge nini batanga bazala ba formation omona ke komune kosila bango te bakoyebisa gouvernement sala biso tozali balobeli na bango malheureusement si on ne pas le gouvernement et puis le gouvernement qu'on rendre en compte et puis après on ça quelque chose mais le comme sous toujours ba qui c'est sous ezali munene mais tout le monde mo konzamboka aibi ko sala ba entreprise na ba commune mususu ba chantier ezali belé tout ça ko senga pe na ba konzamboka même supermarché ekota na kati ya kisensu ah oui tout ça benga pe bato bali ba investir ba ko ya pe na kisensu ya ko pe ko aider pe ba environnement na biso et développer et va se développer tout ça tozali abandonner pe kisensu ezali abandonner na niveau pe ya ba infrastructure ko investir bazoko ko investir te donc tout ça benga pe ba konzamboka bata le lokolo na moni ba tcheli biso banzela mais ba penser lisusu ke ko benga bato ba ko investir lisusu na kisensu ba ko benga bato ba ko investir na kisensu ekosala malamu mingi vraiment oyo ezali mbela tozali kobelela tozo kosenga poto kene ba supermarché esengeli to bima kaka na ville te na ville ok biso nyonso tozali pembeni ya bombe esengeli bakonzi ya mboka bapense mpe na eloko wana babenda bato baya koinvestir na kati ya kisensu tomoni bosaleli biso banzela ya malamu kobima ti rifla ti likolo betandi besika ya malamu yali yango toali kobenga bakonzi ya mboka mpe bato balingi koinvestir bayeba koya na kisensu ekozala malamu mingi vraiment nzambe apambola bino eloko mosusu tongi tolobela likambo ya bakamp ezali koboma na kisensu ndeko moko akomeli biso alobi lobela yango bana bazali vraiment kokabwana okomona camp oyo ya États-Unis eyokanaka te na camp oyo bana ya quartier oyo bayokanaka te division ezali makasi ezosala ke soki ovandaka na sola moyen oleka na dingidingi eza te parce que boyokanaka te esengeli obaluka yango ezali kosala pasi mingi yango tolingi tosala to annonce campagne moko ya boyokani na kati ya kisensu
baka nyonso bajeni nyonso toyokana ezali mpona intere na biso ya kisesu soki bozali koyokana te soni ezali ya bana matete te mais soni ezali ya biso moko bana ya kisesu vraiment yo ozali na quartier sola yo ozali na dingidingi yo ozali kote ya beta yo ozali kote ya Tchad yo ozali kote nyonso okoki kozala na kati ya kisesu esengeli tozala bomoko tosala opération wana tokolanse bajene nyonso esengeli tozala bomoko kisesu bomoko eloko wana elongwa ekozala lipamboli makasi mpona développement ya kisesu vraiment nzambe apambola yo molobeli ya bana ya Tchangwa nazali molobeli ya bakongole nyonso ya bakongole te nga nazali molobeli ya bana ya kongole na uti na Tchangu wana malamu na uti na Tchangu mais nazali molobeli ya bakongole na identifier te kaka naza molobeli ya bana parce que Congo ezali monene Congo ekozala Beni Goma Butembo Bukavu moto ezali Congo so nga na kosesitue kaka mpona secteur place na uti ekozala mwa pasi nga nazali molobeli ya bana kongole nyonso yo ozolanda biso benga biso oyo oyeba kotinda même vidéo tinda na WhatsApp benga biso numéro ezali wana tozali en direct oyo ma idée na yo o partager na biso nini oyo yo lingi gouvernement esala pona tina ya insécurité na kati ya kisesu benga biso ekozala lipamboli makasi tolongi tolobela sujet na biso ya misatu mpona molili na kati ya kisesu molili na kati ya kisesu nzambe asalaki grâce tobandaki opération tomoni appel ndeko kobipe biso te benga biso kosala malamu toyoka yo tozali kocontinue ndeko benga biso yo ozali kobenga yo ozali kolanda biso benga biso kobipe biso te ozali na image ya insécurité bakoteli mutu oza na image moko olingi eleka pensée moko olingi eleka na commune na quartier esika ozali insécurité ezali olingi opartage na biso bakonzi bazali kolanda biso bakoyeba mpe bakolanda benga biso numéro ezali wana ezali en direct tozali en direct tolingi tokota na troisième sujet na biso ezali zéro molili na kati na kisesu tozopambola deja bakonzi ya mboka na nyonso bazali kosala lobi semaine passée tozalaki na sola tomoni vraiment ndenge batie lumière ya l'état na kati ya quartier oyo sola mais bakartier mosusu ezali molili na lisanga na biso ya fondation Marie Madienda tolai kobanda kotia projecteur na kati ya quartier tobandi na dingidingi parti mosusu pe ya sola ezali na molili yo oza kolanda biso côté oyo lumière eza te benga biso tozwa note wana toyeba koya kotia balumière toti kokomande na lisungi oyo nzambe aza kopambola biso na fondation na biso toti kokomande susu baprojecteur ebele oyo ezosenga esika yo ozali esika bozali na posa ete baya batiela bino projecteur benga biso tokoya elongo na fondation tokoya kotia minda esika bozali yo nde kozolanda biso benga biso phénomène ya molili zéro molili likanisi wana oyo ya fondation oyo nga nazokamba eza boyei malamu en tout cas topesi oyo yango matondo casquette omoni lolenge kani ozali kobunda mpona esika oluteli kobongisa ndako na yo kosala ete ndako na yo ngenga wana ezali elembo ya bwanya mpe elembo ya bato oyo bazali na kati ya maturité yango topesi novene ya mingi epuis nzambe aleka na kopambola yo zéro molili ezali phénomène moko eza malamu parce que okoki kofanda na molili te yango mpe ezoprovoke insécurité parce que na kati ya molili ténèbre ezalaka mabe te soki molili ezali omoni kimilili ezokota kindumba ezokota kimabe ezozala mingi vraiment na initiative wana mosala ya nzambe David tika nzambe abona yo mpona azure molili kasi benga mpe mbela oyo molili ezali nano bakonzi baye bakotaleka mokola babandi deya kotia baminda éclairage public na ezali na eliki ete bakokoma mpe bisika molili ezali mpo loboko moko ekoki kosukola elongi te. Merci beaucoup. Loboko moko ekokoka kosokola te yo oyo olingi o rejoindre biso ozali elenge
olingi au région de biso la fondation na biso Marie Madienda numéro ezali wana yaka kota tozali na ba objectif ebele tozoko créer ba petit emploi tozali ko pesa formation na ba jeune olingi yekola coupe couti olingi ko yekola ba makambo ndeti ko kanga photo ko filmer décoration oza le bienvenu na kati ya fondation na biso tozali susu ko pesa kolakisa bato deveni koyekola kopusa auto école ezali vraiment ba numéro ezali wana olingi oya osadere na kati ya fondation na biso ozali le bienvenu ba projet ezali ebele tolingi to combattre to créer oyo ba emploi pona kolongola kuluna na kati ya commune na biso ya Kisensu bena biso oyo bana ko partager idée na yo tozali en direct numéro ezali wana bena biso pona molili na kati ya Kisensu kwa oyo nini yo zali bena biso dimanche semaine passée tozalaki tolobelaki problème à morgue oyo ezali na kati ya Kisensu na hôpital d'état ngai bosize ngai na bimakala natika morgue te mais bandeko balobaki morgue ezali na kati na Kisensu mais morgue eza kaka moko morgue wana pe esalaka lisusu bien te yango mbala nsima tokoyanga ba image tokolakisa morgue na biso ya Kisensu tozali lisusu kopesa appel wana kobeta sifflet na biso koloba epai na bakonzi ya mboka ete batalaka oyo Kisensu ezali munene Kisensu ezali na 17 communes na 17 quartiers plutôt na 17 quartiers wana toza kaka na morgue moko oyo ezali vraiment insuffisant ezali eloko moko vraiment ya makasi mingi pebi to ya mortalité ezali komata mais tango morgue eza moko ezali pasi mingi mpona kotrouver ma place ndeko okoloba nini mpona likambo oyo ya morgue non likambo ya morgue wana ezali likambo monene parce que omoni ntango toza eza lokola likambo ya l'hôpital na likambo etali liwa eza likambo ezwaka bato nyonso mais soki na place bozali boza na esika te ya kotia bibembe na bino esengeli bokima na mama yendo esengeli boya na hôpital ya bondeko awa ezali pasi donc wana ezali aussi mosala monene oyo esengeli bana ya Kisensu kaka ye moko te parce que namoni likambo yango elati bobele ye moko ndenge ozobenga mbela awa boza ebele babima mpo lokola yo ope nzambe asali mbelamu baza na mwa moke nzambe apesi bakoki kosinitie bosangani mpe bosali morgue oyo kozala keye bana nyonso ya Kisensu basi retrouver avant que gouvernement aya kotia maboko eseli initiative eyute epai ya bana Kisensu déjà idée na sali yango ezali malamu mingi. Merci beaucoup. Au Pétoso lancé appel à ma ressortissant nyonso ya Kisensu esika bozali bandeko balingami to penser pona Kisensu morgue ezali kaka moko pe balobi morgue wana esalaka bien te tokosala descente na biso kuna tokende koyeba eloko nini oyo ezali koleka na kati ya morgue oyo eza pour empêcher morgue esala malamu loboko moko tokoka kosungama te esengeli na biso nyonso totya maboko tozobeta vraiment sete na bandeko oyo baza libanda baressortissant nyonso ya Kisensu boyoka mbela oyo mpe boyoka kosangana tokanisa tosala nini mpona komi na biso ndenge mosali na nzambe alobi ekozala malamu ke soki tosangani biso moko diaspora tosali don na komini na biso tosali don ya morgue ekozala malamu nayebi ke soki tosali ata $20,000 ou bien $30,000 tokoki kozala na morgue moko ya malamu na kati ya Kisensu oyo ezali mbela tozali kobeta bandeko bazali kolela ke morgue ezali kaka moko ezali insuffisant tozosema mpe bakonzi ya mboka batala ministre ya santé batala mpe lokolo so batongeli biso mpe hôpital mosusu ya monene ekozala malamu bahôpital na kati ya Kisensu ekozala ide moko ya malamu yo ezali kolanda biso lingo partage ide na yo benga biso numéro ezali wana tokomi kokende presque na suka ya émission na biso benga biso loba oyo nini ozali kopense mpona Kisensu ntango ekoki Kisensu telema
tango koki qui se sous tellement en tant que Moussa Nzambe na angle spirituel message ni ko zala opesa na qui se sous tout le monde derrière chaque esprit chaque problème il y a un esprit tant tout le monde makamba mabezo sala makana quartier en tant que Moussa Nzambe message ni ko zala ngo ba komema ngai déjà la kati ya ba na barango toujours tant que ça la descente na terrain aux allures terrain très reculé ou ba esprit misato ou kambaka ba quartier wana eza esprit à haine et à jalousie d'abord et puis ba esprit où les allez esprit à méchanceté à médiocrité c'est-à-dire nous pas connu que bonlaté place là c'est une tabongi bango nyonso ba tirer misu baza ko benda haine donc ezaki pourquoi il y a zui na na zuité pourquoi Guilla a zone de la bouche? Est-ce qu'il y a Zaka bien placé? Quoi qu'il ait dit poto? Au moins, il tombe pas bandiwana. Donc, pour la faire développer et Sika bat Baouti, d'abord, le plus grand développement, ce sera un développement spirituel. Un développement spirituel qui vient aussi avec un développement mental. Cela va dans le sens, il y a deux bandeko. Le coup, vous allez me faire un zambe. N'ayez bien, au niveau de sa qui cité, sans pour autant la source et Sika a un problème les alliés. Donc, na la place sur le relation le plan il y a pauvreté il y a médiocrité il y a même comme les alliés malades monter mon les alliés c'est que makamu ya mabepe kingo kefandi et c'est lui ce côté ya pena le lene ya kosambela le lene ya kobondela to ko ya te liboso ba jeune de si bango tika kuluna boza bisala bana ba kozonga la sukuna po kuno za esprit mo befandi il faut que ya ko buka ba hotel wana ko sambela bango tant on peut se misala ndi ba ko ya ko tika kuluna parce que esprit na bango ezala ki guéri. Merci beaucoup. Nzamba Pambola, vous allez peu mon corps. Il y a invitation toi li kopé ça yo le 30 septembre. Il y a quand tout le monde de la pour Congo, tout le monde de la paix pour na Kisesu. Tout le monde de la paix pour na ba loi vous allez établir. Tout le monde de la pour na ba hôtel on ça na Kisesu. On les choses là que ba jeune ba ba ko kene musika te parce que jeunesse c'est avenir la moka. Avenir ya moka. Ya mo le 30 septembre na terrain qui tombe ça na technique yaka tout le monde là elongo yaka na famille na mobimba yaka olukelongi na nzambe ba sena nzambe ba kozala wana to ko monde la tolingi changement et kota na kati ya mboka pe ya commune na biso Kisesu telema to ko telema kaka boete prier les âmes moko ya ba sujet oyo ekoki ko be délivrance na kati ya colline na biso pe to ko bondela susu pona nation to ko bondela pona ba élection ezali ko ya to ko bondela pona makanisi nyonso oyo mabe diable aza nango contre avancement ya RDC pe message ezali pona Congo mobimba Congo telema et comme tango biso to telema et comme tango ba tupe ba yaka pe ba mboka na ngunda pe awa na Congo na biso tout est possible na nyonso mais pourquoi kaka bitumba kaka na Congo pourquoi kaka souffrance na Congo o ezali défi Ecclésiaste alobi yango ezali tango c'est même to ba prendre position na biso et to jouer position na biso pe to na ko dominer pe ko régner. Vraiment, Tobengisi Bino, Moussa Nzambe, Lobini pour événement. Oui, Nazali, que lancer personnellement, je lance un appel à tous ces sortissants de Kisesu. Particulièrement aussi ceux qui sont sortis de Matete, Batuno, sur la Matete, na des bonhommes, na Lemba, aux Alemba Imbo, aux Alemba Salon, aux Alemba Terminus, Lemba Super, au Benami na Katia, na Terre qui toki mosi. Qui tombe ça voilà na terrain qui tombe ça donc to kozala wana pour na sima ya kobondela to kopesa pe susu aide ezali ozala ka la fondation na yo ko participer susu na kati ya cohésion sociale mais to bondela pour na esprit ya pauvreté le loi to bondela pour na esprit ya médiocrité le loi to bondela pour na esprit ya kuluma et le loi to bondela pour na délivrance pe ba tel non surtout et quoi pour ba na nzamba se retrouver na bengisi bino parce que biso kozala basala nzambe biso mpe bakozala et puis na l'évaluation province makola ya koanime biso bayembi bakozala wana basala nzambe tokozala wana tokobondela mpona mabele ya Congo tokobondela mpona mabele ya Kisesu changement Kisesu telema namoni tokomi kokoma vraiment na suka ya émission na biso tolingi toloba na Angers moko tobosanaki ndeko moko akomeli biso awa alobi bato ya diaspora ebele bayokisi pe
biso soni awa tozali na pasi mingi pe ya komona bango ide oyo ndeko alobi eza akolo ba solo parce que diaspora za la calcula flatteur ya kasoki azana posa ba pesa ye ba pesa ye voix azana posa ta pour na asepelisa bato akopesa bango ba promesse na kokukisa te mais je pense pas que yo kozala na ningo poso za mosali ya nzambe ndeko koza na raison mais aye ba ete na kanyo surtout exception za na raté donc bah eux bah qui bango basalaki te mais il y a aussi des gens qui peuvent promettre et puis réaliser bango ça na te déjà mokonza mboka te yo kozwa place yo so bato to tie na mapeka alobi bien na message na ye alobi na gouvernement oyo tomoni batebele ndenge bakimi poto kokima alobi bakimi poto kokima baye awa mais bazosala mosala elongo bani te est-ce que eza idée ya malamu sikoyo esengeli koyeba na secteur nini yazoloba parce que na gouvernement afrosise na gouvernement oui na gouvernement ezali na bato bazosala mosala kitoko bazali bato nyonso tu te bazosala mosala babe mais esengeli koyeba ete mokonzi ya mboka bazali kokala bamboka bazali na baprojet ya malamu mpona kofaire développer komo développement yaka mokolo moko te nayebi ke deuxième mandat ekozala plus mandat ya esengo et puis mandat ya prospérité tokomi na suka nzambe apambola yo bandeko batindi ba message nzambe apambola bino vraiment eza esengo kozala na esika oyo kolobela mpona bolamu ya kisensu ezali émission moko nzambe atiaki na motema na biso to bakoloba nyonso oyo tolingi toyeba kolekisa na kati na kisensu ntango ekoki kisensu telema tozali awa chaque lundi 16h pe vendredi na 16h tokozala awa tokolobela babiloko nyonso ezoleka na kisensu ye ozolanda biso oza na video tinda na numero oyo oza na message tinda tokolekisa nini oyo olingi tosala na kisensu oyo ezalaki molobeli na bino Guilain Mayala nazali moko ya bana ya kisensu mokambi ya fondation Marie Madienda pe na bisungi na nzambe tokozala na maponami pe tokoyeba koleka soki nzambe asungi biso kolobela kisensu na epa ya bakonzi ezalaki na esengo ya kozala na yo elongo message ya suka pona yo message ya mokabwani comme tozosisa émission na tondi d'abord botondi mpona kolobima ete nakabola plateau na yo tolobela ntina ya bana kisensu bien ke naza sortissant kisensu te napesi mbote babalandi nyonso bazwi libaku ya kolanda biso ngai wa bino ndeko na bino mpe molobeli na bino ya bana ya kongo nyonso Narcisse Bosha Butimina naza na esengo mingi nabandi ete ekozala mbala liboso kasi mbala ya suka te mpona kokabola pensée oyo même ata na poto tokosala yango lisusu mbote mingi na mabota na bino nzambe nanga pambola bino merci prophète pour robinson ngai merci nzambe apambola bino tokutani vendredi shalom